Bonjour nos fidèles abonnés, nos fidèles internautes de la chaîne JKL Info News. Voilà, napesi bino mbote sika bosa de partout dans le monde. Joël Boulot napesi mbote sika ozali. Lelo bomoninga awa toza awa na Kasavu sika oyo servant de l'Éternel Mama Caro aza diagonesse oyo abengisi presse abengisi biso nyonso to ya koyoka ye to ya koyoka nini oyo Mama Caro abombeli biso nini oyo mosala na Nzambe abombeli biso na kotika bino to landa intégralité ya conférence de presse du point par point d'ici là natiki bino tokota na kati afin que tozwa makambu nyonso oyo Mama Caro akoloba. Merci. Merci beaucoup amis internautes, merci à tous les chevaliers et chevalières de la plume ici présents. C'est toujours au nom de l'association de presse en ligne du Congo, appelle quoi en sigle, à travers son émission qui a été toujours mise en place intitulée Face à la presse. Et aujourd'hui, je ne serai pas seul, je suis accompagné de mon confrère Eki Bumba avec deux servantes dédiées à France de vous. Avec eux, on va essayer un peu de parler à ce qui concerne la vision de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Et pour ne pas monopoliser la parole, je remets l'antenne à celui que j'appelle Eki Bumba, cher confrère, à qui je dis salut Eki Bumba. Merci beaucoup Président, salut aussi à tous les internautes qui nous suivent à ces nets moments. Et le Président a déjà tout dit, nous sommes ensemble avec les servantes dédiées. À ma droite, nous avons Mama Caro. Mama Caro, je crois que tout ça on a eu une émission plusieurs fois. Et de l'autre côté, à droite, il y a le Président, tout ça Maman Micheline. Oyo baye pour na ba pesa biso message moko na part ya Nzambe pour la République démocratique du Congo. Donc déjà to invité président Sotouré pour introduire déjà ba invité na biso. Bonjour Mama Caro. Bonjour Papa Eki. To sengolo vraiment makasi pour na bonne audition ya balandi et puis bonjour Maman Micheline. Voilà. Na invité biso to komi déjà na point na biso oyo tu vas pressé à voyer un message ni Mama Caro à Elibiso pour na mboka na biso République démocratique du Congo. Bana Nzambe na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino ezali ya bino Mama Caroline peut-être ekozala mbala liboso landa ngai me bandeko mosusu si balandaka ba message oyo Nzambe apesaka ngai lelo na ye na message oyo etali mboka na biso République démocratique du Congo. Message wana na fondé en ngote ezalaki le 23 février 2023 oyo vers 1h Nzamba pesinga message alobi na nga boye Caroline lamuka zwa papier na biki koma makambu oyo na kati ya message na ngai na zwi papier na biki na bandiko koma ayebisi ngai boye na yoki kolela na bino na kati na mboka na ngai mboka Congo mboka onga na lingi yango makasi na moni lo lenge nini batu bazonyokola bino sika awa na pesi yo ndingisa ya kopanza message o na monde entier na ba congolais baza na kati ya Congo pe libanda ya Congo yebisa bango boye ngai Nzambe na sengi na bino le 23 mars bo banda ko sambela à partir ya 12h sambela loba na ngai nini oyo lingi pona mboka Congo pe nini oyo lingi ngana sala na banguna oyo bazobundisa est ya mboka na bino. Alors, ngana tuni le 23 mars siko na osala ndenge nini pourquoi le 23 mars Nzamba ebisinga boye alobi ezalaki un certain 23 mars batu moko boye basanganaki pona kobundisa mboka Congo pona kozwa etendi ya mboka na biso bisika wapi bamoni ke nkita eza ebele bango ba bénéficier na yango bakoma koboma ko violer ko sala mabe na kati ya mboka Congo biso moko ba congolais tozo souffrir yango nkolo alobi le 23 mars tozana 2023 mwana ya Congo nyonso mwasi to mobali esika nyonso ezwami yo zwa likambo oyo en considération fuka masambela Nzambe ezala ekuti yo na bureau ezala ekuti yo na hôpital ezala ekuti yo na musala wapi bisika nyonso kozala na ndako fuka makaka yebisa Nzambe na lingi osala boye pona mboka nanga na lingi osala eloko boye pona banguna oyo bazobundisa mboka na biso bien aimé nkolo aye kotalisa ngai ke na kati ya gouvernement na biso ya Congo ezali na ba M23 baza na kati en cravate en veste na kati ya armée na biso ba M23 baza en tenue croyant que bazo salela biso musala
bazobundela mboka nzoka bango bazana pona koteka mboka na kati ya gouvernement croyant que bazosala po mboka etombwama nzoka bazana koyiba mbongo ko financer ba M23 baboma ba congolais malamu ba violer ba congolais malamu ya nkolo atindinga na loba na yo ndeko papa ndeko mama yo ozwi libaku ya kolanda ngai kotala sexe na ngai te âge na ngai te nkolo azwa deja mokano ya kotia maloba na monoko na ngai utakala ngai na kenda kaka kotosa makambo ya tindinga na ke na lobi ngai na ye kosala part nanga na futi transport na komi awa na sangani na bandeko pour que yo yamba message yo oyo yoki soki o garder yango pona yo yebake etumbu ya nzambe kozala likolo na yo kasi soki ozwi mokano ya kokabola message ona ndeko oya yoki te nzamba kozanga te kopambola yo voilà cause pour laquelle ngai mama Caroline na ye na oesika nazali pe na servante de Dieu maman Micheline parce que nazan équipe na évangélisation malgré que bandeko ebele bazui moi ba empêchement ba na classe bazali ba diacre bazali maman Micheline naza diaconesse na église oyo ngai mama Caroline nazali papa na biso mokambi numéro 1 kombo na évêque Jean-Patrice Bosoki ngai nazan équipe na évangélisation maman Micheline na mona ki akotika ngai moko te ayaki ko accompagner ngai message nanga yango wana en tout cas ndeko nangai zwa makambo oyo en considération soki olingi ke nzamba lola aboma ba M23 nyonso en veste en cravate en tenue militaire yebisaka nzambe ke ngai ndenge na fuka miboy ba M23 nyonso boma bango nzamba yebi biso to roboma te to sima makila mutu te ye mokeli na nyonso ye moko akosala biso to lobakaka les restes ye moko akoaccomplir. Merci beaucoup, amis internautes. J'espère que vous avez un message à Maman Micheline. Je ne sais pas à ma droite. Maman, vous avez un avant que tout le monde ait des questions-réponses. vision au mosal on zamba pese ba mosal na mama Caroline vraiment to sambela to linga mboka na biso to kumba mboka na biso to zana na bolingo wana tango tozo bondela nzambe tozo ebisa nzambe mboka na biso bondela na mboka na biso e kozala prière o tozo sala e ozala pona ko soutenir makambo mboka o nzambe asala alors mboka na biso tango tozo bondela pona mboka na biso bolamu na biso ezo dépendre na mboka na biso tango nzambe akosala biso kaka mboka oyo tokokumisa nzambe yango wana motu nyonso oyo azoyoka message oyo ekuta yo place nyonso oyo ozali zala na motema ya kobondela nzambe zala na motema kofuka masenga nzambe mpona mboka na biso enfeke nzambe asala quelque chose mpona mboka oyo bandeko na ngai tolembi ndenge nzambe akomi koloba na monoko ya basali na ye ntango nyonso bandeko na ngai tobondela nzambe tozwa senge na likambo oyo ya journal 23 tobondela nzambe nzambe asala quelque chose mpona mboka oyo. Merci beaucoup, amis internautes. Nous sommes toujours là, comme je disais avant, que c'est l'émission Face à la presse. Face à la presse, une émission conçue par les hommes et femmes de médias de l'association de presse en ligne du Congo. Comme dit-on que les propos tenus par quiconque, ça n'engage que lui. Donc nous sommes là avec le servant de Dieu. Ma première question est ça et pas Bassal Lanzambe. Pour Lukakoye, dans l'accord de Christ, nous avons 5 ministères. Et Maman Caroline a 5 ministères. Wana, Ozana ministère Nini. Merci pour la question. Premièrement, nako lobaboye. Nabosana ki loko moko. Tant yo ozwi message, yeba ko kabola yango. Soki okaboli yango te kanda nzambe kozala likolo na yo ngai nasali par nanga etikali ya yo pe réponse nanga eza boye mama Caroline aza ni prophétesse ni pasteur nazaka ka diagonesse mwana na nzambe na kati netonga mais nzambe alobelaka nga atalisaka ngai makambo mais naza pasteur te prophétesse te nini te naza diagonesse bapambolanga na kati église Christ baptisteur bapambolanga diagonesse mais nzambe aitilizaka ngai. Fachi Beto aza président de la République. Message nayo eza focus et pas ya peuple de Dieu, population en général ou des focus et pas chef de l'État. Oh gloire à Dieu. Opposer une question moko o epesinga esengo na mutema. Na ebi que président de la République Monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azali mwana na Nzambe. Mukolo oyo ye azwaki mboka oyo. Ye akomi mokonzi na yango akabaki mboka na maboko ya Nzambe. Message nanga izo intéressé yepe.
Yépe azana droit parce que tant mboka ezana kimia te ni tunana soki mboka oyo zokambozana ezana kimia te yoko zana kimia c'est que yépe azalaka na kimia te c'est pourquoi zokende ko luka ba solution par-ci par-là et ngana landa ki pe mukolo moko alobaki soki kokufa pona Congo akokufa. Alors moment est opportun yango monsieur le président likambo etali yope fuka malele la nzambe na yo pour que mboka na yo ezala na kimia yo moko zala na kimia. Merci beaucoup. Je crois que Papa Eki, sur question pour topé ça peut bander comme sous. Bon, en fait, je vais accentuer mon message oyo, na meka ko ozongisa ko meka opé sa confirmation nango. Ngai moko personnellement le 7 février, nazwa ki message oyo. Alors maman Caro a eu message le 23, nga nazwa ki yango le 7. Nga na salle émission na pasteur ya maman Caro le 21, na côté le 22. Maman Caro atali yango na noté ndazwi message na tongo na ngonde ya tali émission o esali coïncidence ya message nga nazwi message na 14h na mati 3 pine oyiba 3 pine na biso awa na kati ya 3 pine radio ezali na kati eza ko fille moko azali ko présenter émission komi na suka azo dédier mboka na maboko nzambe aussitôt azo dédier wana mbamona oki voix ko yebsanga le 23 mars bo prier bo déclarer pona ba onyo surtout baza ko adresser mboka na bino et à même moment nazo message nazo explication nango pourquoi le 23 mars parce que il y avait un certain le 23 mars oyo batumoko basanganaka pour ba se comploter pour na RDC yango wana babenga bango ba M23 donc cela veut dire le 23 mars M23 wa nde nzambe apesi message wana topesa ngo na basali ya nzambe nyonso bakomisela pe bandimi na bango pe bakomisa na mabota na bango pour permettre nation mobimba bayoka message tobondela le 23 mars na 12h. Alors coïncidence esali ntango mama Caro atali émission wana abenginga po banda oyebisanga ndenge nini azokumisa nzambe par rapport ya message oyo ya uti kozwa na butu nango na tongo atali yango na émission oyo nasalaki na pasteur na ye donc mpona olobaki nzambe akosaka te et na solo la ipena ndeko moko na niveau ya France abenga yenga azwaki même message ya mwasi mais azali une explication na moté tant atali na émission oyo nga nasalaki nde azwi éclaircissement ya message oyo yazwaki également mama Caro pe ndila solo ina ndeko ngai pe na solo la ki na pasteur moko aza na Hollande tant nga nazo bandaka ko expliquer papa alobi gloire à Dieu maman boni message olingo loba wana ngai pe nazwi yango na butu ya lelo papa bisika nazalaki na komaki lokwa liboma na banika kokumisa nzambe kobeta maboko en tout cas na moni grandeur nzambe donc likambo yo vraiment eza lokola kolela ya bana ya Israël na Égypte ndenge babandaki konyokwama bazolela bango peut-être babanda komona ke nzambe azoyoka te azomona te mais mokolo moko nzambe ayokaki amonaki pe atindaki Moïse cette fois-ci nzambe aleki ata na nzela mama Caro s'il vous plaît mes frères et sœurs nzamba lola azana posa yo déclarer ka pona mboka soki mboka na biso ezana kimia tokosala musala na kimia soki mboka na biso ezana kimia yo muto zana poto kuna tokobando pengo pa bapamba te to senga yo mbongo parce que biso moko toko bénéficier awo mais soki tozo tungisa c'est parce que chez nous il n'y a rien makambo ezo tambola te bien aimé dans le Seigneur to le nzambe nzambe asala pour que biso tozwa kimia na mboka na biso kokanisa te ke ndenge changer nationalité kuna oza belge toza français non oza congolais de sang mokolo ba belge bakotombo kozonga na Congo oya ko vivre pas sur biso tozo vivre okokotela yo na ndako bako violer yo bakokota na ndako bakoyiba bakosala n'importe quoi alors il est temps sambela nzambe apesa kimia na mboka na biso po yo pe kuna ozala na kimia Sambela Nzambe apesa kimia pour être yo posa la kimia M23 qui signifie 23 mars selon Oisa comme révélation bandeko bazui ils un peu pertinente par rapport à ça c'est juste pour nous introduire bandeko nyonso bazolanda biso de partout à travers ma chaîne multiple ya YouTube Oisa awa ko hésiter te numéro na biso na chaque chaîne ba numéro eza wana contacter biso za mosala Nzambe vous avez vraiment besoin d'un message quelconque au lingi oya opesa ko hésiter te kana chaîne oyo landa vidéo oyo contacter journaliste wana comme ça aboye bande nini to pesa a expliquer ndenge ni ça la poto ya mbayo et directement je passe la parole na ba journaliste ba confrère na ba concert au bazar je ne sais pas si commencer par qui au azana motuna et pas mama Caro bien papa Peki on s'est présenté comme on a comme chaîne debout
que les musulmans, ils ne sont pas baptistes de réveil. Alors, mais si on fait ça, pour la base de la mini, pour la base de la réveil, tous les musulmans peuvent prendre les lacs pour tout le monde. Merci beaucoup, ma sœur Nadine Zamba Pambolayo. Musulman aza congolais, n'est-ce pas? Musulman aza congolais, Likamboyo, Eponi, église de réveil, catholique, kimbangiste, Eponi ba congolais. Musulman assemble la Nzambe. Nzambe wana nandenge na ye Nzambe wana ayanula apesa sa solution likamtuza na yango Eponi église te. Merci beaucoup. Excusez-moi, na woi ko bakisa moi côté wana musulman waza na Congo parce ya Congo ezo concerné membre de l'église des Noirs waza na Congo parce ya Congo ezo concerné kimbangiste catholique nyonso waza na kati ya Congo parce ya Congo ezo concerné bango. Donc nous sommes contraints à prier biso nyonso tout ba congolais aux politiciens militaires joueurs tous na fonction ni caméraman journaliste tout bon de la pona mboka na biso poto zwakimi. Merci beaucoup. Qui d'autre a une question à poser? Bande pour la journaliste Bazar a une question par rapport à Makaro pour éclairer encore l'opinion publique. Nani Azana Motuna par rapport à M23, mouvement des 23 mars, le 23 mars, donc il y a moins révélation. Et puis tu es en 2023. Tu es à peine en 2023, donc nous avons des chiffres. Ngana na motuna pour peut-être na fungola pe bandeko mususu mama Caro batu mususu bakoza balandi yo lelo bandeko mususu bakoza bamoni yo peka lelo mama Caro e bandi ndenge nini a banda kosalela Nzambe okutani na Nzambe ndenge nini? Napesi yo merci papa eki na bandeko bayebi ngai te ngai nandimeli Yesu Masi ya Nazareth na 2010 nazalaki catholique na yo kozwa décision parce que na bandaki komene vie oyo bana Nzambe bamenaka te eta on akuta na mosala ya Nzambe moko apesi une invitation. Moi je pensais qu'il y a zolinganga parce que j'ai été belle na bandaki kolata mabe makasi soki otalinga il faut balukota la nga lisusu obenga ta Jezabel. Mais tant on akuta na mosala Nzambe wana abisinga oza kitoko nga na kanisia azolinga ngai na monika mobali na suka yebisinga bi ma sœur oza mosali na Nzambe esengeli obongisela teli na yo Nzambe aza na posa na yo bande kokozonga nazonga kinda na komaki triste liloba wana bandaka kozongela nga na mita na lobi certainement nazolata mabe pe nazotambola mabe ayeko pesa nga invitation c'était difficilement mais na kendaki kaka nazui baptême na église des réveils kombo na yango la main puissante de l'Éternel eza na Kisenso na avenue mon pasteur s'appelle pasteur Charles Lubilanji Charles Waepoa. Église eza na Kiboto numéro 40 voilà na Kisenso Kiboto numéro 40 soki okei otuni église la main puissante de l'Éternel bakola kisayo pasteur nanga kombo na ye papa Lubilanji Charles Waepoa. Nazui baptême na 2010 nazalaki marié mais pour le moment dans komi benga naza veuve. Donc dans un mois mobali na ngai azana mabele azokokisa 2 ans. Et ça les mindenge nini pour que maman Caroline akoma maman Caroline lelo papa na ngai tokutani na ye na memi ye na église azui pe baptême mais azalaki mutu moko abandaki kotambola na kobanga Nzambe te. Eza pe lolenge moko na yo ndeko zolanda ngai yo ndimela Yesu mais osalelaka Yesu te. Papa azalaki na ye chauffeur montard. Donc pour na ye le temps c'est de l'argent ndenge yo lobaka wana makambo Nzambe talaka yo vraiment te. Alors mokolo mosusu papa azwaki moi problème na ebise na lobi omoni problème ezoleka na ndako na biso eza absence en Nzambe yo za chef de famille esengeli yo za la stable mais en tout cas boyebika mibali bazalaka na raison abandaki kosala baboye mingi dimanche akendaka église te dim apesaka te nazo rapper na maloba nanga parce que oya kozala na posa mama Caroline ata ba journaliste obengi nga na chaîne na yo okozwa détail ya makambo nazoloba. Alors en tout cas souffrance ebandaki kotambola na ndako na biso mingi papa bandaki kolinga vraiment makambo église te makambo dimi te nini te akopesa bino offrande bokei apesi action de grâce bokei mais yakendaka église te di lundi au lundi azane na musala na ye yango nazoloba na yo bien aimé yo muto ozolanda ngai pesaka Nzambe temps soutenaka mosala na Nzambe pesaka dim na yo ekosunga yo na makambo ebele
tokomaki na batemps moko vraiment vie ekomelaki biso difficile. Maman Caroline aza mwana de bonhomme nakoli na de bonhomme banda âge à 7 ans tina bali na boti bana mibale gracieuse na gracielle toye kozwa ba problème ebele pasteur na ngai asali effort apesi biso mo esika tozovanda na papa même kolo moko Maman Caroline azaki na zemi longwe ba complication alors nakendaki kokuta na pasteur na nga poto ayebisi bango ke oyo aza ya binote aza ya ngai papa Benjamin azongi sima nzamba atalisi papa Benjamin ayebisi etala na ngambo afongoleli lisusu na ngambo amoni kuna na ngambo bato nyonso voile na bilamba ya pembe na lumière ya kitoko bato nyonso bazogumba makaka bazoyemba bazogumbama alors nkolo atuni ye sikoyo nakuna yo poni wapabi na libulu tenga na poni boy ayebise kaka sika awa lokola yo poni boy telema kende église soki oke église te otie mutu makasi oke kobula okozonga ndako te papa bandeko makambo nazoyebisa yo soko oza na posa ba précision na kopesa yo nyonso na bafoto na ye azalaki kitoko azalaki pembe munene mulai babandaki kobenga vie les soins wana concordaka kobanda na makoloti na mutu soki alati otali pena lobi wi mobali aza awa alata bizarre atia ceinture te chaussure na maboko akanga ba bouton chemise likolo na se ndako atiki ouvert mbangu na nzela église tellement moi distance ezalaki ndako na église na nzela azwi fièvre namoni kaka moto azoya bizarre na église na mituni nzambe oh yeto yete na tuni eka boy nazaki na porte na tout papa nini abia mama tika namoni yango suspect viens les soins na condition à église non il y a un problème à côté de l'église après quelques temps abimi ake ko sanza à côté na tuni ebisanga likamu ote na yoka biete na simba yebo fièvre na pesika mbongo apesa ki biso action de grâce parce que l'église kuna biso to bandai ko sombela nzambe to pesa ki yango kombo tongela nzambe temple to banda ko pesa 1000 francs pour na achat ba instrument ya ba kit mbongo oye apesa ki na pesi mwana moko akia sombeli kisi aye apesi ye na sambeli ameli avant après quelques temps ebisinga mama siko na yoki bien na tunia ni na bien zela na koyebisa yo kuna pasteur azote sur la repentance bien aimé yo muto lobaka ke lola ezate li felo ezate nazoyebisa yo lola ezali li felo ezali mobali nanga amona ngo a live alors tant pasteur azote sur la repentance ba point au pasteur bandai ko toucher et sali papa bien te papa bandi ko nguluma bien aimé dans le Seigneur viens les soins abandi ko nguluma papa eki akendaki sur le terrain église na biso eza ya mabele bandeko mabele ki senso eza ya rouge talaka mutu oya pembe oya soin wana abandi ko nguluma na kolela ti liboso a cher aki akwei kokwea kwei wana bandi ko senga pardon ya makambo nyonso ya mabe asalaka na se na moi nga sans le savoir na ebiteke akuta na nzambe na ndako na biso na ebiteke likambo boy babandi ko sambela abandi ko tubela tindi bato bazwinga bazwi bana bandi ko senga biso bolimbisa en plein kill tinga na betie na mkona papa makambo esengelo ke loba nga na ndako benga ta pasteur nga na za mwasi no na kolimbisa poni no koyokisa nga so na miso mama tika alongoli maboko maka rotika oyo nga na moni yo yebite tika nga na mikitisa nzamba yokela nga mawa yo yebi makambo nga na moni te abandi koloba ti ba yo kolongola biso mutakwei basambeli pona ye na suka kilt en tout cas nazo rappeler na suka ya kilt bato nyonso pasteur ayambi bango biso totikalaki bata suka papa matiti na cher na okika pasteur azotu na papa Benjamin makambo yo moni soki mama Caroline ayebisaki yo ke na moni boye pona yo est-ce que olingaki yo ndima lobi na lingaki na ndima te bongo soki nga na yebisaki yo abi papa na linga na ndima te lokola yo moko moni olobi ni abi papa ko banda lelo ngai na ko banda ko modéré na tiki penza makambo nyonso na bandaki kosala mwasi nanga akolakisa nga ndenge nini nakotanga bible ndenge nini akomodere papa makambo nga na moni na kozongela ngo lisute pasteur abengi biso atuninga mama Caroline na nyonso eleki ndenge papa lobi ba secret nyonso eso limbisa na biso papa susi nanga ezaka mobali nanga se repentir parce que nzamba alakaki nga mosala nzamba alakaki ngai mutu ya lolenge oyo nga na monaka te na limbisa ki est déjà passé rassemble to koma na ndako abandi ko détailler nga makambo na ebisio yo ya moni libulu koleka mai ndombe yo ya moni nzambe nga kututanga lobi na ngatala nzamba telemaki wana isiko telemi nga na bangi obi ko banga te bande kwa kutana nzambe le 25 avril le 29 février avril pardon papa Benjamin akufi abeli kaka fièvre abeli fièvre akufaki na hôpital au Meko hôpital na biso ya matete wana to kundaki le 5 mai ndenge tozoloba boye mama Caroline aza veuve
témoignage oyo nyonso papa détaillé kinga to sololi de 20h à 1h donc tozo ke 2h. Alors tant nga na ke pa ya grande sœur na ngai na ngaliema grande sœur na ngai tant na betele lisolo lo bitika mukolo témoignage si akufi na ye mais nazo yoka bazolo bananga Caroline yo makambo ko lobango te soki na vana zo yoka fuma lo kwa mutazolo bananga ebisi ya nga no ko sala ndenge na sape na mbo ya nga na nga mo ba télévision te na nga mo makambo wana te tellement bango bazana bango ba catholique bazala ba sans foutiste bolimbisa ngai. En tout cas, natungisa makiti pasteur nanga aye ko contacter papa Eki. Ko banda na leka na émission et pas ya papa Eki ezalaki le 29 ou le 30 juin 2021 papa Eki si je ne me trompe pas. Ko banda mokolo wana bande konkola lobi nanga lokola otosi sika awana ko banda ko tia maloba na monoko na yo. Ko banda mokolo on a fait ça témoignage ya papa na son premier ya papa Eki Bumba nzamba koma ko talisa na makamu. Na kozala na atambola boy. Au moninga na banda ko kende boy na baluki na ngana changer nzela nzamba webiso kuna te yo kende la nzela o okoyoka ke mutu olingo mata esali boy donc nzamba koma ko talisa nga makamu na fondaka na ngati okoya ko mama Caroline sakolela nga bonga na yebi eloko te nzamba talisinga te na osakola nini na moment oyo ye alobaka na yoki pe na tosi soki alobi na nge eloko te bande ko ndenge na za boy na bandi ba prière na nga ya makamu mususu nzamba to talisa nga makamu bato mususu pour dire que Nzambe alobaka na temps na ye ngai naza prophétesse te mais Nzambe soki apesinga maloba na loba na lobaka soki afongolinga misu na salaka nini na monaka voilà un peu bref. Merci beaucoup, merci Tobé clairement témoignage amis internautes, j'espère que vous qui témoignage ya maman. C'est pourquoi je vous exhorte encore de nouveau to hésiter te biso ba o tozana ba te. Je vous informe que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Mais tout est baqué dans le revient bientôt. Il y a aussi le présent où il peut spontanément. C'est-à-dire il peut revenir maintenant, il peut revenir après ou demain. Donc tout ça là après. Yom tout ça pour en dire sûr que Zamba ko le capé dans Zela na ondenga le kaki et pas mobali ya mama Caro. Mais ezala mawa malamu ezalaka comme un pasteur m'a dit autrefois je suis dans la joie na mona bino bilenge bondimeli nzambe na jeunesse abana nga wabi mon frère biso ba oto ekondimela nzambe na kimukolo na mona on dirait retard parce que énergie déjà ici silinga nde na kanisaka na saela nzambe ezandenge na osaela été parce que na komi de ya mukolo. C'est pour cela na sengi na biso ba nyonso o tolandi message oyo ozana besoin mama Caro à les caper na émission topé na chaîne ko hésiter te contacter biso parce que c'est une façon pour nous ya ko propager sango malamu bisika nyonso même na ba fin fort. Donc on est là disponible pour na sunga mama Caro large diffusion et salama yo pe muto zo vidéo peu importe chaîne nyonso oyo Rolanda face à la presse na sengi na yo contacte 20 personnes au bazar à répertoire na yo tindela bango lia yebisa bango s'il vous plaît de konanga landa témoignage oyo landa face à la presse o soki po landi zwa lisusu tindela ngonde ko mususu pour que message et panzana et surtout que bisonyo sur le 23 mars to hésiter par rapport à message. Le Christ a dit autrefois, même si vous ne croyez pas à moi, croyez au moins à mes œuvres. C'est-à-dire Dieu aussi a sa manière de parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qui a un journaliste, c'est le roi Abisso. Mais Nzamba a utilisé à l'obéli. À l'obéli, maman Kao. Donc, à l'obéli. Donc, c'est un Abisso, nyonso congolais et congolais. D'ici qu'à nyonso ezwamio. Ozana pays nini, ozana continent nini. Bisognon sur le 23 mars, tous en attitude à prière. Les problèmes de ces Congo, ça nous console. Et puis, Nazara contre pour la bateau, moi j'ai toujours confessé, l'impossible n'est pas Dieu. Nzambe na biso aza nzamba ba possibilité illimitée. To bonde la nzambe guerre à est. Maele ya bateau soukit. Maele ba politicien soukit. Ils ne savent pas quoi faire, ni méthode, ni to chimie, ni to mathématique, ni pour que guerre à est ici là. Mais le seul et l'unique personne, on a mieux placé à Koloba, oui, toi Koloba, non, il y a guerre ici là. Et Zaka Nzambo a vendu l'icône à trop. Il y a mon asségi na biso, bandeko wa journaliste, et Oazana Motuna Atuna. Merci beaucoup, Président. Portez-voix pour y permettre. Benita Poudi, elle a la BF télévision
officielle. Mais c'est là poser une question pour maman Caro. Quand on dit que l'autre Sambela, le 23, on a fait ce président. Parce que souvent, on a des choses à la table, on a des choses par contre. Il faut pas y aller. Le 23, on prie en haut, tout ça, on prie en abandon. Tout est dans la place, il manque au dos, ça m'a dit, c'est pour la prière. Oui, bien aimé, na sepeli vraiment, merci beaucoup de Konangai. Na utai kolobake, bisika nyonso ekokutela yo. Soki ekuti yo na musala, fukama na musala, sambela. Soki ekuti yo na ndako, oui. Mais basali na nzambe obazolandanga, ba organiser ata mokolo ya prière jour wana. Basangisa vraiment bateau. Parce que ça na ba femme de foi, na tindela ki bango partout dans le monde, na moni ba maman mususu ba commission vraiment convention. Ce qui est ressalé, on est l'église Nazali, l'église Christ baptisteur, où est Kambami na Moussal Nzambe avec Jean Patrice Bosso, qui est en prière les jours wana. Papa et qui, j'espère qu'il y a cause à l'élongo na biso. Donc, ici quand nous sommes au côté là yo, dans Moussala, Nandaku, dans l'hôpital, wapi, dans voyage, fouka makaka essentiel à nekaro tout ça. Et tali esikate, Nzamba yo karata na kacha mkuku. Oui, mutu oyo aza na posa kosangana na biso, numéro ya Maman Caroline ezali 082 20 28 047. Numéro nanga ezali 082 20 28 047. Okozwanga na WhatsApp, okozwanga na appel normal. À partir ya numéro, j'espère que Rosala bien orienté sur ressemble les longo. Oui, maman a dit. Et Rosala kutu malamu soki boye pe bandeko nanga ezala bien makasi. Merci beaucoup, ma sœur Nadine. Problème est que liba les aka volonté en Zambie. Ngai na pesa kanyon soka en Zambie. Soki alingi ke Maman Caroline atika la boye volonté na ye. Parce que na ko forcer na tire te que na kende komi côté ça pas mutu songolo te. Mais Maman Caroline a un engagement quelconque te na mutu azozelaka o nzamba ko sala pona ye. Merci tout le monde qui ndeko Doriana. Azala mutuna après Maman Nadia. Ah journaliste senior sont poser question après Maman Nadia na ndeko Messi après ndeko Winnie. Tozana moi ba maman. Ndeko Winnie après ndeko Messi. En tout cas merci président. Oui. Merci beaucoup ma sœur. Omoni mutu no tuninga wana e ya neza nzambe. Ngai na yoko sala kaka oyo nzamba tindinga na sala. Yende mutakokokisa. Merci Doriana. Merci beaucoup ma sœur. Référé na yango. Naza kutata na télévision te. Oui, réponse nanga eza boye ma sœur. Ngai na sala na uti koloba na yo ke na sala ka makambo
o nzamba tinda ngana c'est la sentiment na ngai te de peur que mutu oyo ngana bandai kotindika na bonzambe akuta na nzambe azui ngolu na ngonga oyo azana na lieu de repos mais ngai yo na tikali na mokili na banda kotindika ye lobi amona ngana lifelo akoseka ngai na salela ka ba sentiment nzoto te soki congolais azui makambo en considération peut-être basala nzambe wana tozokanga bango lokuta pour rien biso toto sakate tolobaka baloba na bango ka bongo mais soki tozui makambo oyo en considération naza na 21 jours de prière maman Micheline naza témoin tozo clôturer lelo na mosala na nzambe moko papa Christian tozo clôturer lelo to bandaki ko sambela pona ba problème ya mosala na nzambe pe na bandaki ko tia makambo na losambo ya mbona leka nzambe oyo ngana bomeli libumu na nganzala atindi ngana loba oyo akotosa tosali yango nzamba kopesa kimia à condition que congolais azwa vraiment mutema ya bolingo azwa makambo oyo en considération mais soki ezaka mboko oyo bongate bango bakenda koloba po apesa bango mbongo wana nde okoma pasi mais totosa bon normalement esengela ki na leka na ba chaîne na biso ya awa mais faute ya moyen message leka na ba chaîne na biso ya awa eza passe parce que ba chaîne na biso awa eza suivi eza cher donc soki nzamba sungi ke lelo na pokwa to lobby nzamba sungi ke mbongo emonani na leki ata na biwana RTNC na kosala ngo parce que na leka déjà une fois na RTGA na leka déjà une fois pour un message ya président de la République batu kutu balobaki na ngai babandai kutu kobenga nga ko intimide ngoza mwana mwasi oza mwana muke boy na boy na bina yoko finga yete na yoko pesa message nzamba pesinga yango moyen mususu ezali muto azolanda biso ozwi vidéo kata partie ya vidéo par rapport ya message à maman tana statut tana ba compte na yo nyonso pour que ça la large diffusion. Pour toi je t'informe que bénédiction ya nzambe baluka yango nzamba za na besoin muto ça la pas pour que y encheminer na ye moyen ngwana posa la béni ndeko wini. Oui. Mais 3 mars, c'est signifié parce que je t'ai dit. Et en plus de ça, on va parler au quai de la maison en politique. Parce que celui des choses qui M23, on est déjà politique dans la capitale, c'est pas grave. On ne pas rater. On ne pas rater que, oh, bah, on l'a démarré dans le salon. Parce que tu as dit que, oh, on se va mis pour ça dans ma campagne. Il y a beaucoup de vie qui va au Européen. Bah, il dit que, parce que la capitale va sacrifier dans la carte, donc, il pose à la problème. Oh là là. Merci beaucoup pour la question, Winnie. Problème nanga ezake ngana mi koti site menzambe na koti singa. Alors oya ko luka mama kara okuta na nzambe. Ngana mi koti site nazana mutu te nde naza boye. Bon nakoke na ba détails, je suis orpheline. Nazana mutu mon côté. Mais nazana nzambe oya kela likolo pesi akela batu nyonso wana. Donc nazo banga nange lo côté parce que nzambe nda koti singa na nzela wana ngana yeko finga mutu te na yeko loba onkolo atindinga oya ko lukanga ye na nzambe. Merci ndeko merci. Merci beaucoup pour le